Bonsoir et bon week-end à vous tous qui ont l'habitude de suivre nos vidéos qui passent sur www.congodialogue.com de la grande dame de Bruxelles, Maman Francine Nguembe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Choucha la Star, une jeune chroniqueuse, journaliste qui évolue ici du côté de l'Angola. Ensemble avec elle, nous allons devoir nous débattre par rapport à Boulot Naïka Nenga Salaka. Un grand merci au salon TGV de la grande dame Gisela pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée afin que nous puissions tourner notre émission ici. J'aimerais déjà dire bonne nuit, Choucha la Star. Ah, bonne nuit, Toms. Choucha, c'est pour la première fois de recevoir dans cette émission. Tu as un sentiment à Choucha ou le canal univers des stars pour la première fois? Bon, premièrement, le sentiment est donc on appelle son nom. Merci mingi na Maman Francine Nguembe pour Congo dialogue niveau Zolanda. Non. Merci mingi na ozozo sala na bana. Premièrement na yo moko Toms. Donc sentiment na zanango non. Choucha journaliste chroniqueuse volaka na Luanda. Choucha banda boulot na ndenge nini? Musana ngai na bandongo eza mutukutu mutapesa nga sentiment pour ngai tina tangi na sisi na commercial na sali vraiment na commercial na centre féminin ba camarade nga nyonso ya groupe ya mama Mobutu na sisi na centre féminin na zara lauréate na bima lauréate na 2006 na 68%. Ozoyeba na bika bozai bele bozolanda ba copine nga ba gros bisous ska bozali mutapesa nga posa lelo o ngana comme journaliste Hélène Kalema. Nabi ke sika zolanda Choucha la Star ba romo benga nga mikolo ministre Rankine o bozo kanisa na te reçoit na te mena. Ministre Rankine Toya. Expliquez-nous à tous sur www.congodialogue.com au bandara ndengni où tu connais tout à l'heure là au salon commercial la centre féminin Maman Mobutu Lobiwana Toyoki ba la yoki mais siko au bandara ndenge nini? Musana ngai na bandango na ina na ibiso tout à l'heure là Hélène Kalema pesanga pour ça nazaka soka so présenter dans sentiment mo resala nga na ebarati yango vraiment et le resala ke ngai Choucha lona comme journaliste c'est grâce à maman nga Hélène Kalema na koko nga mami Ilela donc na tangi na ina je fais l'animation culturelle na ina parce que beaucoup kanisa lokola Choucha a outine karabo et pour mingi bazovuta ba 8 places bazovuta te lolo comme chroniqueuse nga na tangeli yango na sali G3 naza juste gradué na ina et deuxièmement na landa formation pendant 6 mois formation journalisme pendant 6 mois et pas basango donc aussi ça c'est une formation ya journalisme na kata formation na ba CP ngande na lobaka na sala film moko violence na kata formation donc naza artiste moko complet na journaliste était na vraiment complet. Vous êtes artiste complet alors moi parcours au banda na kinto yo bande marmora au sabe mission na Luanda na bandi be mission na kin camarade na kilesi na Horizon 33 malgré Horizon 33 li bande vraiment kota la maté ngando c'est émission sport na vraiment ma casse na sport. Mais na niveau Luanda ndé na mi kokota ba musicien na mo sala nyonso eza culture donc on occupé de souster mais émission na niveau Congo na banda ça na Horizon 33 na kilesi ça va. Choucha différence sur le plan professionnel na niveau zala ko travailler na ki na ndenge aux autres travailler na Luanda boulot na biso sala ko ya ba chronique musicale o ba chronique c'est ce qu'il tirait. Tom merci pour la question au moni émission au biso to sala ka to montaka émission direct et facilité pour la minute on ko gafé na montage bo longola mais la télévision tant que na rosa émission direct na télévision il faut en amayer sagesse intelligence o yo rosa le loko na yo tu vois différence c'est ça wana na Congo dans sa émission zo les cas juste na télévision normale mais on a aussi internet est occupé donc on a partout na internet on a ça partout donc différence c'est ça parce que au bazan pour sortir nga enyo so balingi bazo monanga tandis que na télévision ça sont aussi na sali eleki donc comme cause la prochaine émission mais na internet vitesse sur internet et en dégâts sous on se comprend si on comprend bien na qualité si on comprend bien sur les plans professionnels
Ah, mais la loi de l'émission directe elle a raté parce qu'elle a raison de dire que tourner une émission en direct c'est différent de ça la boy couper ça la boy ah mingi tout ça la émission ils a tout le bara au sali et puis tout tini cédé l'équipe. Alors Choucha tout à l'heure l'autre le boy ben ministre Rankine pourquoi ministre Rankine? Donc tu que le bon ministre en Rankine il y a pas problème té Choucha a problématique té. Problématique té mais Rankine biso sautant en français Rankine ngelo ba mutu mo alinga ba problème. Té ba problème sur un ndenge musala il faut na découvrir. Na ma casse na redécouvrir na musala donc ce que pesingai test moko na ko linga il faut na décortiquer ngo na yeba jusqu'au profond et bandeli wapi et uti wapi na sasa bongo donc na rankine na musala nanga mais na rankine na mutute na musala kaka c'est ça mais lelo ndito wala mona kana kin apena Luanda baza ko reprocher bino ba fio bozo le ka wana tebo bo sala émission à internet ya télévision mingi ba komi ko sala ngo po aluka maba na poto mingi ba sala ngo po s'exposer ba disons ba komi mingi baza banduma yo rolo bani au moniteur ozolo ba mingi ba journaliste mingi bazoya ko sala kindumba donc TV ezotina kindumba to TV ezoluka libala na poto to TV ezotinda biso to luka to kende poto non. Maman nanga Francisca Bosana zotalanga maman o kitoko famille Maeta ezolanda ngai donc son abandi na Anto Maeta Cynthia Maeta Jenny la princesse moi na o azana kati ya famille Kardashian azolanda ya na Choucha ngai za pona poto te libota na ngai presque mobimeza na poto ozolanda nga soki za pona poto na ko lalaka na lali na sala elo te pona ebike na poto sûr mais soki nga na na musala na ngai ya journalisme eza pona tangeli yango donc ba fruit ba mbuma na ngai ya musala na tangeli musala na ngai il faut na laksa que je suis capable de tout eza pona poto te na ya pona poto pona mibali te mibali nyonso bazolanda nga na niveau poto na ya musala pona mobali te on se comprend na ya musala pona mobali te papa nanga Cédric TGV ayebi po espace eza aye donc poto na kati ya Luanda donc parlant que komi poto espace eza papa nanga Cédric TGV ya solo na pena Cédric TGV palanga na kati Paris na kati ya palanga si Paris na kati ya Luanda okala te bosi bozi bien sûr non iye penda bi masolo iye na papa nanga Mbemba 3000 mémoires ba bi masolo nga na koki ko ya na journalisme te pona poto non. Papa Cédric TGV Penesika Zali Bambote na mwana Panama. Alors Choucha ministre Rankine dengo bazo benga Choucha la star ministre Rankine kombo wana ke lukolo problème ministre Rankine. Alors depuis en a Luanda aussi dia émission au Sali. Émission les canadiens, émission au Sali marqué. Dans ça émission nga privé. Non na salité. Parce que non na un site nga moté. Nazo sa émission o ba bengsa bengsanga. Moi natanga te po o site eza oyo site eza ya maman Francine Ngembe Congo dialogue moi natanga ba voisin te po ekosala bien te mais naza be mission na sale belé émission musuna Sankara d'écouta na yemoko le roi de la forêt donc na sale be mission belé ya ba pasteur ya maniesa be mission na clé na bombi po na site na moko donc na robimisa site na po bientôt là et puis makambo ba kombo ezoluki na problème parce que les États-Unis ba bengi ngai po ba sali na site ba lobi faut ba koma Choucha la mignonne koto ba lo ba Choucha la star et ba kombo nga mi pesite bana ba pesi eza batunde ba pesa parce que kombo oyo la star Mouninga nga mo journaliste mutapesi ngolo tous les siko zali ba gros bisous. Vous comprenez? Ministre Rankine mutapesi ngai comme wana mouninga nga journaliste strata. Zela. Ministre Rankine, ebi ke kombo wana ozolu ba ministre Rankine wana est ozo ba le convenir la sima kombo. Parce que nga tuna kié, ozo pesa nga kombo, pour tous un débat mo pe to sala ki sur ba kombo luka makam. Na poser question. Est-ce que ministre oyo pesi nga ya Rankine, ya meki ko lo balanga? A décortiquer bi ministre Rankine na ndenge ozo samsana yo na ndenge ya kofinga te so bongo ça va merci ozo comprendre eza kombo nga mona mi pesite kombo na ngeza Choucha Kamesa Manassé Bokonga le gros bébé mwana o aleki bana nyonso na kitoko oyo yanga Manassé Bokonga ozo comprendre ministre Rankine na ngeza ya ba Rankine te papa na ngai hérité mva mapekisa nga biloko ba Rankine donc congolais eza JC Moudiabantu ne hérité mva mababa mwana ko yiko samba mwana ti
Donc et ça comme bon até. Siko shusha ba selima association mo boya ba animateur, ba journaliste ba évoluera awa Massa Nanga Junior Timba. Est-ce que vous pouvez faire partie de l'association? Bon, non association na tikali koyo kangote. Na yo kangote. Vous pouvez rater qui kangote pour il y a une semaine, 2 semaines passées ba kinyo so bazaki na Monique. Bon ngala zala ipete pour nazaki mampeshima pour Junior Timba za mutu nanga. Vous pouvez na rater za informé. Te nazaki informé nango te na yo ki pe yango te. Biso pe to préparer soirée en sexy moto salaki mais soirée en sexy dans le bar les amarambu hors marama association. Soirée en sexy zali Nondi mon confrère Nondi il y a Congo Promo. Vous allez dans la golf de Jukuna. Ça n'a rien à voir là marambu confrère d'Abisso Junior Timba ça alikanisa zwa ki ya usangisa ba mala bana même sous ba ifolo akawa yo oyoka lisolango te tozo boya na oka po shusha ministre te oyo lingo memelanga ngo lukelanga polémique ngazaka makasi na polémique te parce que na yeba koloba te donc na lobaka na msana nga mais na polémique na lobaka te tango lo ba ministre ankini kolobiso baka e kolobisanga te parce que na lobaka te pe na baki na koloba te à chaque fois non sinanga so na sa émission nanga na lobaka toujours dans koloba te ngai na lobaka te ngai nazana nga mwana suka na batu nyonso donc na ba journaliste nyonso Choucha la Star aza mwana suka na bango. Vous comprenez? Balobi vaut mieux reculer pour bien sauter. Nga bena na zonga si ma pona ba sauter. Donc Sorozolo Gisèle la baronne a lingara boete. Donc présence à Choucha c'est Gisèle la baronne. Hein, la baronne c'est toi hein. Nabi kozola nangai. Donc alors Choucha là c'est quand même que yo marambo zoluga. Choucha ebi kayen Azana. Zela. Yo wa premier ministre anki. Yo ebi kayen mokonzi. Oh, mais la toniote. Zela. Olobi oyebi mututel. Oh, na yebi ete azanan. Zela laksoe. Zela. Yo na tablette ça. Fio. Ah, on a monara. Bon, na yebi ba ko monete hein. Na yebi ete. Tangolo bo mona mona c'est-à-dire. Na bona na tcheke kate bona leka na zapa na banda ko lukelo mususu na émission na mona fimorazo ba de n'importe quoi bona ebité so ezaye hein. Est-ce que ba bien mtana succès na ma fille na maramaneti mtana succès betendeni ni ma ministre ankini Choucha. Na maramaneti mtana succès. Ba billet. Oh nga apa grâce mbis. Donc moni net na ministre eza grâce mbis. Na niveau poto eza grâce mbis malgré Hélène Kalé ma maman nga siko zali au skipano ma manette te mais net eza tombé na minute grâce mbis la sexy Na confirmer ce que pena que yo mto luka polémique. Non luka polémique ndeni na loba no eza vérité parce que na minute maman nga jump azolandanga Moi sur les dimanche RTC on a pena Karine Mokonzi que je salue en passant oui. On a ébité C'est que bandana na Luanda. Zela. Tala epena DJ Oxy babia sur la rabia DJ Oxy na caméra tala est bien fio namona kaka na TV namona keka ati wana pena wana pardon siko zali vraiment comment on m'a bêté soki na yebi yo na koloba na yebi Hélène Kalema na yebi na yebi batoni koko mais na mwana mwasi na Congo pa maman nga mami lela na Hélène Kalema nazo lobango nazo bakisa na niveau internet nazo loba penda kaka grâce mbis en tout cas soki na yebi ote na yebi ete Choucha yebi na Karine Mokonzi te concert na Karine Mokonzi ale kana plaisir dimanche na yebi ke Bob Zalambi la pe na Ponti wana na salon Gisela bazali wana Mampuya Hervé Gola ye moko la patronat Gisela il y a papa Cédric TGV azana marambo so luka Choucha pe na ba tentire bona ba colorant na ba mutubo monte ke jara ba danser est-ce que journaliste pe no mete ola na grâce mbizi la sexy na zara sexité si yo finalement là on comprend aussi de la République tara yo les grands caméramans les grands monteurs sexy yo ndimi grâce mbizi la sexy atatuwa ba mabele donc ye pena soko lati na ebité siko yo boya la sexy oh boya na sexy te tout le monde na tite na couvrir nzoto na ngai singa la sa nzoto non siko batent na musana nga te vitesse internet ndenge zo kende le senga ki ese na pota tenti internet na tia na nga so pe lo bobi na nga kokola suki na kokola na nga
C'est un le dimanche. Il faut que l'on soit pas cocola donc covo au moins l'ongo et boya kanango loroté nyonso botanga na mutu et ça la kanango au moins comme on a teinture et ça grâce à Gisèle vous comprenez la baronne tonton na un salon TGV na moni la fille en catalogue Gisèle habité né na moni l'émission chose qui est de la teinture et on Gisèle plus ça ba gros bisous sous ma copine na leli en fort et zo du qui a pas de problème mais ce bi teinture tellement zo qui a pas problème ah Maravilha de quoi Gisèle si cause na pese bino so ba gros bisous tika polémique na comprendre grâce mbizi la sexy oyebiye pour yopoza Choucha la star pe la sexy pour la mona ba tatouage kana nzoto lokola ye ba tatouage lokola grâce mbizi ba colorant na mutu alors to chité na bi ke DJ Oxy ba gaso la bien Oxy de la République à la caméra si que au conseil européen ça na ba massa no musu ya ba TV ba komi ko sa kindumba ba komi ya ba luka ba conseil européen ça bango en tant que yo pe mona moi conseil na européen ça bango bande kolanga ba journaliste ya basi mingi penda basi omoni télévision maman esika boza balanda télévision il faut toyeba nini tolobaka télévision ematisaka biso ekitisaka biso ebele bazokoka succès ya une année te ya 2 ans te toyeba nini oyo tokoloba toyeba message clé nini tokoki kopesa po petite sœur nanga Julia azoyeba makambo nini nazoloba télévision eza facilité télévision tu as roluka mibali te journaliste akoki koza faible te journaliste akoza gentil numéro topesaka po bolinga biso te topesaka ba numéro na biso pona ba cop okomona cop moko bengi journaliste et non pona kolinga journaliste aza mutu akenda kosenga mbongo te yango ozomona na kati ya Angola ba journaliste bana valeur te journaliste akoma kobeta matolo koleka kutu musicien yango bazobetaka biso po toza valeur te bazobetaka biso babeta journaliste bauti kobeta mige confrère na biso mige babeta nondi na lunda un journaliste aza mutu barespectaka po biso mutu osaka bamisien biso mutu osaka pe bato sans biso eloko esalema te mais il faut tozala mwa valeur mwa dignité wana mwa charisme et surtout na biso basi journaliste azalaka bilingalinga te sala mosala na yo ekofula yango na baki nga naza la dernière ya bajournaliste nyonso ya Angola moi je suis la dernière j'accepte ça ozo comprendre Docteur Nzuzi esi boza oyebi baconseil oyo bopesaka nga ngai mwana bino na méritaka yango yango nazopesa mpe bandeko na nga mosusu baconseil oyo bino bokontinua toujours kopesa nga famille bosana famille wawa boza wana manase bokonga ige singi emedo singi donc bana lemba bana matete donc lemba naza na groupe nanga les amis de Lemba, les amis de Choucha, Bazana, Jimolo, Jonathan Vemba, Eric. Donc vous êtes très nombreux. Alors Choucha, on a loin de la fille, sur la mission, c'est pour ça on a boulot ça. La fille tout va travailler. Na ba fille oh basara be mission na kati. Ya Luanda ya. Muta se pesanga makaso kwa Lisette Fonga zate. Lisette Fonge moi dans ça pas Willinde qui na micho azo travailler na Junior Timba. Na lingake pourquoi? Azaka le quoi journaliste était pourquoi? Comportement na a trop sympa. Aza simple. Yo côté tam supo beta la zela nanu. Yo bifi privé nete no baraga no aza simple tam supo beta bien ba tum supo beta te wana yo diaboli o ku. Et ça pour te bêter bien te ngaina Lisette Fonge te pesa na ka juste bonjour hein. Tozo no temps on va dater mais na landa be mission Lisette Fonge. Aza même na mona kalanga aza journaliste moko pour lelo ba fi a commission a sali mission moko donc même annonce n'est changé hein. A comment bouder batou. A comment bouder. Là tu finis à bouder batou maintenant. Ah te wana romo luka polémique auto na kati Angola mais oza ministre rankine comment banga rolo. Rankine nanga musala nazo bandela. Pesaka na musala. Ba collègue nanga rankine nanga ministre ba pesinga yi rankine ya musala. Et rankine ya luka problème te na luka problème te nazo bandela ngo ya musala. Yela ngai
travail to tepe moko au moins à niveau ngana ngola la tempo na travail wana na ndaka ko koma il faut dictionnaire et pas imamnyo so pona musana ranki na musana ngana lingaka te ba pesa ngada musala moko compliqué mutu na ngana silike lango donc ranki na ngeza musala eza na bino te donc na lingaka bino nyonso musala kaka ndeza bien musala liboso mbongo sima succès eyaka malembe to we lango te yango ezotinda biso na kindumba to za kimi en conseil na pesa ba journaliste yango wana. Alors sur sa caméra wana oyo DJ Oxiaza za simbi azo manuela wana izotala yo soki babi olo ba moi liloba moko pona bato ba Rolanda yo à travers les mondes sur www.congodialogue.com na yebi ke vérité fois ba Rolanda yo ba jise mudia bantu ba Rolanda yo ba kadisha ngo moto moko bien ba Rolanda yo ba maître edoki ba na congolaise ba Rolanda yo ba masala ngai famille pana na playboy ba Rolanda yo ba ele malu se dizi ya mboka ba Rolanda yo ba kabembonda ba jano farai ba Rolanda yo awa na kati ya salon Gisela na yebike batu bozarana bango chara na nga tonton bob nzalambi la Rolanda mampu ya zana pointe yemo la patronage Gisela papa Cédric TGV par Rolanda caméra za liboso moi message na bato ba Rolanda choucha la star ministre Ranki. Merci mingi na ba onyo so balinga choucha la star hein autrement dit ministre ya Rankin. Quand il y a un truc au loba, Rankin ne peut pas constater. Donc, ngai na loba mingi te bo continuer toujours ko soutenir nga. Bientôt là, na comme na site na nga mo ya YouTube, mais babi to tamba malembe nga na nga presete. So ko za nango mesi na za nango kala. Na to bandela so ko za nango ba na poto ebele si bakanga maki pona nga. Il peut comme patron créateur le quoi la patronage Gisela. Kalate. To so we la temba umba upema Gisela azana tana e. Nga peta na ngeko ya. Patron ya Maravilia. On se comprend. Nayebi que vie est difficile, mais nzambe moko ayebi na ndenga kosunga ngai yango ya kobosa na te ko saluer papa na nga Adolphe Muteba Chilamwina alobaki na nga mwana ngai yo il faut ta mwana idej. Veut dire yo peut betara yo peut kochana Adolphe Muteba Chilamwina les millionnaires. Ona papa na nga te. Bango nyonso papi Messi boss aventrier papa na nga Muteba Chilamwina yo yobi na nga choucha foi dej. Donc banda kala bozo zelanga sabuta mfumu edit mfumu bazo zelanga na dundu banda kala bozo yali kama mukanda na bike bwana posa na nga mukanda nde mtezo bomanga papi Messi les boss aventrier Gabi les pétroliers wana balobi ete fiston abalukaka ya kitaka amataka mutaye baka position na ye asalaka te papa na nga fiston abaluka C8 Kungwat Sébastien abenga nga chaque fois et na papa moi miki tsate lokola jour à mort yango sika bazali na pesi bango nyonso ba gros bisous Dorta Nzuzi babi kolata na nga mikolo eza maboko Dorta Nzuzi Dorta Pajo na Kukeli Dorta Joao na Bosanité Blaise Wawa bandoko nango bapesanga éducation pour lelo o naza liboso po onkolobela bino Blaise Wawa Jean-Paul Bossana Didier Bossana Juju Bossana famille Bossana nyonso napesi bino ba gros bisous moi nanga Manassé Bokonga bientôt la zoya déjà awa Kalate Manassé Bokonga za anga za journaliste na bota na journaliste na bokola mwana na journaliste na télé maraté pour la relukana senga non na mwana soka tembo ndima te mais choucha zo sala ndenge moko mama nga Hélène Kalemba azana bébé na moko hein. Merci beaucoup ministre Ranki, merci beaucoup na fiston Baluka Gwagwa, merci beaucoup na boss ventrier de Lukapa, merci beaucoup na papi Messi Mandela Mokonda batunyo so bazakuna na province Lunda, merci beaucoup na papa Songe na petit na ngai chef à bord papa na Tressa, merci beaucoup na Bobette la malienne Niakati, merci beaucoup na Ele Malou c'est 10 Yamboka babi mutayo changer badonné, merci beaucoup na maman Francine Ngembe la patronne, la grande dame de Belgique donc la sanité maman Béatrice Ndaya maman na vanda nzala nzala ya rolela ni ntenga na vanda boelo tena mona ka code ma Béatrice Ndaya motema ya papika Benj na Suisse et siko zali ba gros bisous et siko zali maman nanga comment on appelle je bien encore le nom mutu batu baleke belé ba onyo so balingaka nga na osenga toujours ba soutien na bino ba na poto Cédric Wawa na ebi ko ba ki ozo fungolisa nini Blanchard Mbemba Thierry Blanchard Mbemba na Switzerland ya yo yango wana libota no mobima na bana
Jenny Maeta nazo bandelango la princesse Jenny Maeta esika ozali ba gros bisous papa Kula bi mwana yozo ya mabe papa Kula mokonza cercueil ba beza papa Kula esika ozali ba gros bisous papa nga benga ko papa oza avona nga mena benga ko toujours papa na ba respect o toujours to message repesa bino esika ozali ba gros bisous na osinga toujours ba soutien na bino hein ba soutien na bino boye ba ko soutenir mwana o akende liboso abia zane précédé mais sika bozali boye ba ke Choucha azala star na bino azali. Merci beaucoup ministre Rankine beaucoup la kayende na kati États-Unis massa na ngai pharmacie Blanchard na kati ya Paris pe na robo sana raté na ebike Bob Kisonga na Paris l'ambassadeur bozé belé tout cela na Brésil tonton Makasi pe le quoi na Brésil Ali Maton de les bijoutiers kuna na Rocha Padari ya donc Ali Maton de les bijoutiers na bosanate na bino nyonso oyo bo pesa nga confiance surtout na patronne Gisèle na yemoro papa Cédric TGV na opportunité ba pesi biso poto zalawa na mona mampuya kuna na Pointe na mona Bob Zalambila kuna pe na Pointe donc salon TGV ici ka oyo soko wuti no kaka sanateur oyeboye okoti basali yosuki ya basi basali yosuki ya ba coiffeur le papa na biso akula mikitoko na bike DJ ozala master kuna donc salon pesa na sanateur na palanka bairo ya vitesse ya jeune na kati ya Londres alors on se retrouve prochainement check.